On a ba maman. Mais ceux qui moi mutumuswa à langue. Et comme que ba comédien ba langue biso langue atende na minute to fan beto mele l'autre bon moi filmer biso table biso ba sangezate mais ba kolo ba awawa so va na kitine il faut so mama sanga to abankite to amutu ngani na boy na ko komela nga secret o limisa na mela bière mais là on vend na bière na mela mulangi na ngai o ba comédien wana ba meli masanga matanga mama chaka mona oker master ma chaka peto zonga bien ma chaka pas muta chaud Macha mukonza bofort Castel Macha kwande komela Mama biso ba na biso ni mukonga na kufa bolela nga bomela bo sepla bo bina panga sali da vina ngebongo bino ata muto betanga te mais osa mutune zo sala ebi keza musana nga il faut la respecter parce que nous to défendaka couleur ya mboka. Alors mutu sa monique ay na simbe koto esimbita tali na mompende nanga nake na bwaka ngo wana ba fi ba bwaka ma nana mpende nanga aya bwaki mpende nana sil nanga aya bwaki sil nana talon nanga aya bwaki talon s'il vous plaît donc mo ke na fité ça mabe ba maman mikolo wala botika maman na amuninga na biso tene toza awa s'il vous plaît to lela maman to ça ba ventira te likolo nango to na biso ne lote to tika bisala sa to apparaître to la sabaso ba tapote ba tina so $20 que to apparaître peut-être to vivra na monga ba compte. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette émission. Les émissions Nabiso Lolo Toro Solo la caragiste pour la maman Chako, ba souvenir ni o article biso ba comédien. En tout cas vraiment ça fait trop mal ya ko perdre icône na kati na biso na kati musalo zo sala pasi ça nous choque mais toza na choité yango to ekolela toza awali bo sapota maman Chako tozo poser ba comédien nyonso ba question mutu na mutu ndenge nini avivaki na maman Chako ndenge nini apasaki baton bazaki ndenge nini vraiment wana to fongoli caméra erbo fong la caméra toza na ba artiste na biso nyonso bazali tomoni Marie-Jeanne Bololé Karine Poutou Azali Mir Mazali Yaya Grâce est là présente Laetitia Ndongala aussi LBG Coquette ça est là tomoni papa Nabiso Lois et Yaya Nabiso ya mwasi Mama Jolie Walelo et tomoni Muchopi Nasuka vraiment to sola na bango nyonso to yeba ndenge nini ya ko poser mutu question ya biso relation nini azaki nango na Maman Chako. Ma Coco bonjour. Bonjour Karine. Comment on a fait moi cacher muke hein? Sorry to respecter geste ba relation nini maladie ya makasi na Maman Chako. Maman na koloba ngala maman tozaki ba ami. Tozaki vraiment ba ami parce que Maman Chako j'ai eu un temps ya rovanda na ye avant nanu ya rovanda na Maman Chako. Maman Chako a bercé toute mon enfance na botami na okuta Maman Chako et na évolué na koti musala oyo na kutani na Maman Chako aza parmi ba oyo ba kokisi ba rêve na biso akokisa penza rêve nanga parce que icône moyo tala na TV obotami okutie okoli okoti na musala ngo okana te que non na rovanda na maman boyo vandi na maman et maman to vanda ne pe na ba facette belé à part kozala icône to travailler boyo mais to vanda ne sou attend que maman vraiment na mwana parce que hors caméra on a eu à vivre na maman ne maman vivra na mwana moi ce qui moi problème ezali moi inquiétude moi préoccupation roya oluka maman reçoit conseil donc en tout cas on a eu à passer du temps ensemble na maman ndako maman pende zaki lokola ndako nanga disons okota nde na lingi na biminde na lingi à part kozala maman soyi bato bazota plus na publication nanga nazo koma camarade nanga copine nanga donc Maman Chako a vécu nanga penza le roi copine ko master mombo mo na be nanga pe Jackie mo na be nanga Chako mo na be nanga Diala donc azaki mutu mo oyo en tout cas na invité on a otuna est-ce que Maman Chako yebelo ni atiki na sima donc c'est un peu ça. Donc merci beaucoup, c'est un peu ça, ils ont fait ça vraiment pas si makasi mais tous on a choisi si quoi libiso quand baloba que sur quoi ina nzeta mbila sur tena na porte ndaku non obenga fazer ta kata yo monde o kama yo kata donc o e comme libiso ils ça biso pas si. Bonjour Marie-Jeanne Bololé. Bonjour Karine Yamado. Bonne santé, bonne yo. Santé zanango bien angolo nzambe. La soni nous on a Maman Chako. Maman vraiment tu as une relation moko normale
quand nde coquette alobi ya banda obenga biso ba camarade na ye azaki vraiment soki moninga camarade na ngai ngapena obela e camarade na ngai e obona bovana ambiance kitoko bozoli ensemble bozomela donc bien quoi au moins ndenge banda boso za baba msusu mona kufu boye na joana na ye te na sabote mais macha kuna joana ye na kutani na beveneme belé to vanda to seka donc aebinga très bien ngape na ebi bien. OK. Pas si vraiment surtout jour na yoka ki que maman chaque bengi en tout cas na koya ki na mabele. Tozaki juste na ma campagne wana il a fallu to tourner na Bellevue TV dans ba bengi ka Jérémy ba elise maman chaque non c'est pas vrai maman chaque kufi en tout cas nde to koya ki wana vraiment et ça n'enga pas si pona yoka sangote ki maman chaque obela naoka sangote kazobela tomba singa minu donc lekelenga na niveau moko 0 ndio moto aki directement na hôpital wana pesa kufa kiti to kende na morgue ça n'a pas surtout pas si musuna oka ike o bole ka bo morgue zate o non mutu bo vins na mutu ti ba komi ko négocier pour ba koti accord et choquant ngapo un jour ngape na okufa. Donc maman chaque fois tiki biso na passe maman moko moi bovanda bo Marie Jeanne faut pour ça la attention hein surtout la génération na bino oyo bon je sais quand même bamsusu bolingo ezate donc bando ko pesa conseil makasi donc ça qui peut na jouer maman chaque azo sepela vraiment wana noko na ngado on tetela ke mafumbe que son âme repose en paix. Merci beaucoup, que son âme repose en paix. Tomoni papa Loïs, papa relation nous ala ki nangona maman Chako. Oui, merci Maman Karine. Moi je crois que ceux qui na bina balé na Académie des Stars na ya Mindondo, c'est grâce à Maman Chako. Donc c'est-à-dire Aza Maman Oyo, moi je crois na bien na nous à part Mambo théâtre, na bien na famille. C'est-à-dire c'est une grande sœur Oyo azalaki cher pour na biso parce que biso to botami to kutie na musala et to ye na kati ya musala ngo to travailler pe na ye longo to bina na ye balé na baya Mindondo donc to travailler na ye na travailler na Académie des Stars na ye na joie na ye donc c'est une maman oyo ayambanga maboko polele malgré azalaki soka morning effort adiota ngai donc abik ça ngati soka morning effort diotanga kitali bumoyo kiti donc c'est une maman, c'est une grande sœur, ça fait très mal koyoka ngana lala ki ta na vu sangwana comme le téléphone ngaba no lela oh qu'est-ce qu'il y a bobenga de partout qu'est-ce solo il y a solo nini oh maman changa bia botika parce que na monaki il y a pas longtemps botika ndé après na yo mona président nanga Caleb ayo ko publier ngota na moni président publier a on a vraiment la moyen comme sérieux ndé par là na yi ko comprendre c'est vraiment les réalité après na yo mona na ANTPC ba yo pesa communiquer nango et du coup je me suis déplacé jusqu'à na place à l'hôpital et voilà maintenant nous sommes là à la famille. Donc ça fait très mal. Moi je crois que Yakei quand des coquettes à lobby est-ce qu'il y a pas signé un ticket biso na sima awa parce que les locaux copains de ma maman bongo ils a passé parce que baza so belete que oche na scène azoko maloko la bino bana donc ça fait très mal. Moi je crois que nous sommes des chrétiens tolobaka que gloire soit rendue à notre Père parce que yende apesaki biso mama yende azwaki soki nzambe alobaki te ki akende nda kepete comme akei c'est la volonté de Dieu. Moi je pense que nous à notre tour nous devons juste avoir une pensée pieuse na mémoire na ye pour la loba que son âme repose en paix biso ba etoti kali to za peka mayele. Tous on conseil de mettre en pratique, c'est-à-dire amour et où mais la carte na biso ba comédien de tofandi awa. Parce que koya awa, moi je crois que mutolo on a nettement par exemple, je viens de l'église dans la mouka 6 heures. Na côté tous les 3 cultes après na awa directement. C'est pas pour rien, c'est juste parce que c'est ma maman.
Et puis tant mucho ça salango c'est parce que azana na bolingo ya Mama Shako. Si azoya awa soki ye moko akoye kolamuka tala a comprendre que tolinga qui est. Nous sommes là pour elle. C'est-à-dire comme elle est partie, biso to tikali tozala motema kokita. Et puis j'aimerais aussi dire un mot juste na bateau ba mema makambo yo. Donc batika au côté ça mo ba désordre de moi Mickey, on n'a pas besoin de ça. Hein? Et puis bah titre oh bozo pesera plus et ça un peu honorer même mutu hein to honorer maman to tika ba titre lukuta to tika ba bilobi c'est pas bon. Moi je crois que ce que je peux dire pour l'instant c'est ça que ce nom repose en paix. On est ensemble avec les artistes. Vraiment merci à vous tous. Merci à Karine. Merci beaucoup, merci. Et le ça biso passi, et ça rapporte au perdre. Et ce to perdre qui était, on a pas c'était l'air autant sous tous ces cas, mais conséquemment comme il y a des limites, moi accueilli, tout ça combien. Bonjour Karine. Bonjour Yamado. Relation langue qui na Mama Shako et ça là bien parce que na joue na Mama Shako. Et ça là bien parce que nanda ko raisonner que un jour est-ce que ngape na koki ko jouer na Mama Shako ndé na bandi monde à théâtre ndé na vie à Mama Shako est-ce que na koki ko poussa na peme na Mama Shako pour nanda ko linga ekaka habillement na ye ndenga zalaka soki aza na scène lokola bébé soki aza koto taka joie moi ça décor azalaka kotaka na baponyo surtout ngape na banda ko vanda na isa nzambe est-ce que ngape na koki jouer na Mama Shako salanga grâce ngape na jouer na Mama Shako pona lingaka mama na mingi nzambe wana pe ako salanga grâce ya ko jouer na Mama Shako eloko pesa nga pe sengo na niveau o nga na zalango na niveau Mama Shako te na sala film na benga mama lobi mwana nga na koya Mama Shako aya mutali boso na tournage na ngai aya pe a jouer zonga deux tours mais batu mususo yo na benga ka bazonga deuxième tour te ona zoya na zo mais mama ya a tourner akuta batu wana te asala pe rôle na ye akenda batu mususo ba ko tourner na sima Mama Shako mais Mama Shako aya ki amikiti saki ayebi keza musala na ye oyo ye akola nango ye abanda ki ko sala c'est ça po batu ebele ba ponaka na okende bote na okebote mais Mama Shako ayaka deuxième tour à tournage penza ayaka penza à tourner makambo c'est comme ça on le kana veni na na awa na oshwe na ndo le kila ekaka moi si kitoko na veni stade moi si kitoko moi ça mukuso moi na sasi ngama ba je abimna bimina ngana kei et sala nga bien mo boya osala pembe na mama na gentillesse na ye tant na yoka ki mama na kufaki na zonga ekande na jouer moi na ndenga bana ko lobanga na scène aneko gangela nga eloko elelisa nga makasi yango na ndenge pa za d'autres pères de maman ba mama baza mingi te Mama Shako atiki biso esa biso passe pona ngongo biso tokomi awa toza mambo ebela osala soki toye awa po tozo lakisa ke tolingaki azaki mama social mama ya bana ebela ndeko pona na ete andalo bateke yo za soki nani yo te soki oyambi ka mwana nga soki atali na mona wa oyebise Karine ayambi yo boseki esili ale okay na yo yepe atikali. Merci beaucoup ndenge osali émission oyo esali peda kitoko makasi Karine ya D'accord, merci beaucoup, merci tozo continuer toujours na ba question na biso tomoni mama na biso Mirma relation nyozaki nango na Mama Shako. Merci beaucoup Karine. Ngana olobaka boye Mama Shako aza parmi ba monument ya théâtre. Et ngai koyeba Mama Shako eza à partir ya groupe sans souci. RNA groupe sans souci ba esinga pe Mama Shako azalaki wana donc ezaki maréchal so azo invité batu nde tozomona pe Mama Shako donc mama moko komi kitisa oyo azalaki nango nayebi te so muta ko remplacer azalaki ande ko kipete niveau ou soit yo koti sika donc ya bande ko kipete abande ko solisa mutu nyonso na baton ezaki ya biso tokota ki na groupe sans souci ezaki bato mosusu bazali soki da basi bakota da bantonzi aosoliso te aokipe yo te mais Mama Shako abande kosolisa biso nyonso bien e na ye susu kokutana na Mama Shako à partir ya filme moko déjà bandosala bantonzi na yo kutana na Mama Shako à partir ya filme mo mushopi kutu mutu abengisanga na filme wana ezalaki siège ya filme ezalaki epa Mama Shako azali na Kasavu des places de Koutané pour la deuxième fois. En tout cas, maman wana a marqué ngai.
par rapport au côté là bas grand bah oh déjà bah si bah y bana façon na bango yo solo là bah na maman Choco ezaki un peu différente donc il y a un moni vraiment ko ba isenga maman Choco akufaki et blessage na saki na mukongo ko ba tebele ba monenga na saki na mukongo donc RK na yoki et touché ngamba moko nde na bengi Marie Jeanne na benga nom peut-être bossa ya binga te mushope ya binga te na bengi Marie Jeanne ay singa to kutana na hôpital HJD na ya ko rejoindre ba vraiment merci beaucoup ezo salaka pasi ndenge to loba ya grâce relation ni nos ak na ona mama. Ouais, bonjour d'abord maman Karine. Relation netia privée nazala na ngoti na maman mais na regarder ba souvenir. Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, il y a un festival scolaire qui s'est passé. Alors déjà depuis l'école primaire, on a gagné un festival Loana, Nabima comme meilleur acteur. Alors, et ça là qui Moutare mettant a pris un meilleur acteur, et maman. Je me rappelle à l'époque, j'avais 10 ans. Maman Yambangaï, Aïbisingaï, félicitations, à remettre un cadeau, et une fourniture scolaire. Photo. Ba photo, je pense qu'il faut quitter une école nazalaki, ba garder ba souvenir comme ba photo. Non, les et puis j'avais aussi des projets, mon souhait c'est de jouer avec elle, mais malheureusement parce que nous sommes des jeunes artistes et autozoya. Alors, étant que jeunes artistes nous avons ambition, nous avons l'ikanis peut-être que ah mutubo na CP là na tala et je dois jouer avec cette personne, mais malheureusement rêve nanga ils a brisé parce que c'est réalisé à l'issue. Il y avait plusieurs projets, je pensais ba maman oyo. Personnellement, je pensais qu'honorer on a bandé moi bloqué. Personne n'en va pas molinga. Attends moi les puta, que le beng ça va maman na au kabole li kabole parce que on va baza bateau ba pesi biso bou ya mosalango. Bazo mérité mais malheureusement elle n'est plus parmi bateau on a bandé qu'on pensait. C'est ça qui me fait le plus mal. Merci beaucoup, merci Ezo ça vraiment pas si. On a tomoni maman, tomoni ya na biso joli. Ça qui nango na maman Choco. Maman kitsa moi ni muke. Ko simba note po ba kamalini. Merci beaucoup pour la parole. Ils ont vraiment passé. Tous en passé la maman Choco. Ngai na iba maman Choco na saki no théâtre traité. Maman Choco azali ko ya na ndako ya tata na ngai et pas na biso. Maman Choco azaki maman o ya bote ki défend grande sœur na ngai visa bazali ko tourner n'est pas sans souci. En tout cas to mesana ki makasi ti e komaki na moment o yanga pe ko e komaki ke ngape na o sa théâtre na yaki témoignage na ko pesa pona maman azali maman mo malamu. Maman bandai ko pona mutute bana nyoso ya ye abandai ko blaguer na biso maman bandai ko lata ponyoso donc so zana maman zo makonze na copine na yo donc eza pasi ko yoka sango ya maman ya lokola kake ebeti sambula donc kake ebeti mbula ebeti na ngote maman Choco atiki biso elo dans le bakaka famille basa makasi na famille na artistique ezali biso to zalaka makasi lokumu nyoso to pesi na nzambe oya pesa biso pe maman pe azimo na e merci beaucoup. OK, merci beaucoup, merci tout le monde vraiment artiste na biso sous Zawa. Maman bonjour. Bien maman. Relation nos na maman Choco. Bon relation na maman. Nga déjà na bando la maman mais nazwaka chance ya ko vanda na mama ko solo na ye ko yoka ye ko porter comme conseil pe na carrière nanga na nzela ya mama Anisha ko oaza petite sœur ya mama Choco na nzela na ye mama Anisha ko déjà azaki mama oyo aza mama oyo na solo la na ye depuis longtemps et na nzela ya mama donc ndako mama Choco nga nazali mopaya te donc nazali lokola mwana na ngonga nyonso na bandai ko ya kotala mama Anisha ko na bando kuta na mama Choco na bandai pe ko solo na ye bando pesanga toujours ba conseil ke bana bino boza bano bozo ya sima na biso moni musalo komi kitsandele kinyonso kolanda te omoni lelo somona ngolo kola pasi eloko nyonso na ebandeleza aka na pasi kotala te balobaki koyoka te plus mi pesa kaka na musala omona okende liboso vraiment conseil wana esalaka bien et na respectarango kaka ti lelo na gardarango donc na yoki nouvelle ya mama Choco akufi biso tozalaki na ngomba na baya lowi na bamaswaku toyoki yango tozali na kati ya mutuka vraiment tokokaki te toleka mama na ndako tokitaki et tolandaki esika wapi matanga ezalaki vraiment esali passé conseil eza kaka ke opesa surtout na baartiste comédien biso totikali
maman précédé biso kaka parce que eza nzela na biso nyonso nda totala batémoignage ya mama tiki tout le monde azo témoigner kaka bolamu ya mama mama azalaki mama na ran ya bamama na ran ya baleki azalaki leki na ran ya nyonso akomaki abandaki kolata kaka role ya bato nyonso ya baran wana nyonso donc biso totikali tozala baexemple tolanda ye mpe kaka tolanda exemple na ye pour que lobi na biso mpe so toza te batémoigne ye malamu et merci na bandeko na bafanatique to bazolela na biso elongo vraiment bocontinue toujours totika batitre oyo balobaki plus vous comprenez déjà internet ezaka eza na bachaîne mosusu etalamaka te akoluka bamba titre moko pour ke batala ye mais du moins nga nasali émission na leki na ye moko abandaki kobenga lipasa na ye vous comprenez comment choc aux familles eza nango donc eloko onana ekomela yo te okokende na sango wana ndenge olingi mais ekomela yo en fait oyeba koma esalaka donc bozwaki déjà explication nyonso pa na famille boyokaki donc tosalaka mosala tolela mama et totika na biso batitre wana inutile ça sert à rien. Merci beaucoup totika vraiment batitre mabe et sala mabe makasi elbiji relation ni nozaki na mama Chako. D'abord on a présenté ma condoléances nanga na ba fanatique nyonso ya théâtre congolaise et pourquoi pas aussi na ba artiste comédien na famille mama Chako. Relation vraiment particulière na mama Chako na na ngote mais au moins na yebi étant qui artiste dans le bar paix à son âme tout ça na matanga to le lai parce que na vraiment ba relation particulière na mama Chako te na yebi étant qui artiste donc c'est ça. C'est bon. Merci beaucoup. Merci wana tomoni muchopi. Tomoni muchopi ya sabiso. Relation nyonga na mama Chako. Tomoni awa. Donc na système ka ya matanga quoi. Oui, mama Chako. Oko 40 points. Na scène. Ya mado moni tozana passe ata tozo seka eza sangwa mawa sangwa passe mama Chako azali mama abiso. Oyo azaki mama ya batu nyonso alingaki vraiment tout le monde. Abandaki kokabola te. Lelo sangwa mama Chako eza sangwa mo ya kake ebeti biso. Vraiment ngai soki muchopi na zaboye mususu ba souvenir ebele na zana mpona mama Chako. Lenga longaki pa mama linga mutazwaka ngezaka mama Chako ba de camp ba yebi na Académie des Stars. Na yaka wana na zaiki lokwa mwana suka na Académie des Stars et pa ya mama Chako. Mama akadra ngai vraiment afongola nga vraiment ba porte ebele to zana ba mama Solange Mindondo tobina ki ba balé na ba mama to tourner ba théâtre. Lelo mama tiki biso na ebité na lobanini tozaka abo moni biso lelo dimanche toti ba église mais toye a pona kaka makambu ya mama na biso vraiment. Merci beaucoup, merci vraiment na ba artiste comédien nyonso oboza na plateau nanga na pesi bino vraiment merci beaucoup et mutu nyonso azoloba ke azaki na ba souvenir ya bien mama Chako azaki na makambu bien mama Chako ndasa mama bien bref nenga moko mukal boso na kutana na ye na ndima teke au ya mbanga bongo mais et na mama mususu peka ya génération nenga kuna sola na téléphone katela lingala mais mukal boso na sola na mama Chako na sola ne bien alors tona ba souvenir ya bien makasi o ezake en tout cas autotika la obosane te et là moto pesaka conseil na ba comédien botika bisala sala bisala sala bolimbisa nga bandeko nanga mais botika nde bisala sala toye matanga soko yebe ozaka makasi bomba makasi na porte ndako na bino soko yebi kozaka impoli bomba impolitesse na yo na ndako na bino soko yebi kozaka mal bouche bomba ki mal bouche no chebino po atoye matanga atoyo lela mama Chako oza icône ya théâtre série kuta banda théâtre tam su tata nono babota ki était oyena kata théâtre olingo bando sama monde yo za danger mi mona supérieur tam su po osola na président na yo ba person pifo yo manquer ba icône donc biso net bato a mito ça. Maman bonjour. Bonjour. Relation nous allons on a mama Chako. Relation nous allons on a mama Chako. Na biso ngana banda théâtre ezana batu na théâtre ba otuna yango loko nini oso utu hapa mais mama na nakutana na scène atuna ngaka kombo no nani na biso Aminata ai abenga ngala kombo wana donc lokola yebanga kala poso ze mabene ngala loba ngaza VPP donc mama wana na ebité nzambe kande mutayi motema na biso ndeto vandi bo poso ezana monde baza so ba griffe ba hypocrite faut ba mener ba comédien donc ça ba hypocrite tina sama ko donc ça ba vrai hypocrite
hypocrisie na biso eza tomona moto aleli makasi boye na sa motema tolingana te epuis dede na ye naloba mashako azalaki mutu ya désordre te dans na matanga nde ntango toya tolela mashako ya na désordre akutana na nga moko tosala désordre biso mbale obokoza mosali bala nde salini nde naloba te poani obini ya yene comment les gens na problème de kana mama musana na ngai nakita ni nazali kola nsete bon des autres de toboyi atoyolela mama puis ça ma génération na biso te bato bakoyo sa makambo sa mama linga mama biso elekelanga biso siko pourquoi pas bako toyeka lona internet na makelele belé ça peut toyena tolongoli caméra toyena film moko boye toyena biso nde topesa apparence na TVT toti kosa bongo ko omona be bato bayeba bafingi muso bayeba fingi elo bofingi la ebite bo si soli ko nango boke bo titre mon internet de tiboko na mona ki o mutakala ya mama atabino moko azo mériter ta respect na tina sa mabela mériter respect na c'est pas bien surtout moninga na oka kanda moko ndo mona nga na maîtrise bo tata za kungambo kuna tala nga mismabe na kanda mo ndo mona nga ya so na c'est belater mamba to YouTube ba ça ce jeune n'est pas la matin, ça problème, mais il y a plein de personnes dans le titre et tu sois de côté de caméra, même on va filmer la carte. Pourquoi Bisson, on est au bandit, on a faux titre. Ce titre, normal, c'est qu'on a faux titre. On a Maman Chako. Maman, on a dit que génération a Bisson, et belé à Bisson, et maman. Omoni osala théâtre bi anga pena ngana sanini na osala théâtre ba ba ko osala théâtre ya bien biso nde toyena ki ndumba toyena motema mabe toyena makamba mabe bele surtout génération na biso na mitie na kati dans tout le cas ça moni mutuka basala ngo ezarani ni ya yebu totanga mi ezarani rétroviseur sans limite voilà donc tu vas na danzera na ye tu vas danzera na ye nga tanga te ngona kilo sel mabe tu vas danzera na ye babi kubi tu vas tanga na danzera na ngo za kwa boya accident sala dans ça on nga contre to mona ba roulage ba sala ba constant donc mutu tanga na bande na ye s'il vous plaît Mashako asa bandi na biso te biso to za na bandi na biso Mashako asa bandi na biso te biso to za na bandi na biso Mashako bebo tika na bandi ba mama linga ba mama boli ba mama mikolo wala botika mama na amuninga na biso te ndo za awa s'il vous plaît to lela mama to sa ba ventira te likolo nango to na biso ne lote to tika bisala sa to to apparaître to la sabaso ba tapoto ba tina so $20 que to apparaître pour to vivaka na monga ba compte to tika bisala c'est ça mtro makuru oye matanga ya kavanda oye matanga oye na qui vanta epola bon fo na ngama mi ba 2500 mais on peut se poser comme problème soit on divise par des 1250 en tout cas vraiment merci vraiment merci beaucoup maintenant ça descend c'est merci vraiment na batino so pesa ki biso tana bino ya koyoka biso poto solo la mukie donc quand de to lobake il faut mito sala toza bato to edikaka masse alors tant tozoya awa toya osabu zoba toyela kisake musato salaka bo excuse nga bayolo bakyo eza ya bazoba mais nzoka to osabu to sala musana biso bia mako kwa na poso loba non ndolo ba pa Lewis bandolo pa Lewis non problème est commun problème est commun que moto a monique a fait éducation de base donc a commis si théâtre le roi boire nzoto le roi na meki a simbité na meki a simbité ayo boire nzoto le roi na meki musala bo simbité a éviter que musala nyo senga mayele ya mi a ucholo ba aminata son père a ucholo ba bi ngala tanga te mais tanga osa musala osa ngona mutu au travailler donc attends tu bien tanga te mais osa mutu ne zo sala ebi keza musala nanga il faut na respecter parce que nous to défendaka couleur ya mboka alors mutu sa monique ay na simba koto esimbita tali na mo mpende nanga nake na bwaka ngo wana ba fiba bwaka ma nana mpende nanga aya bwaki mpende nana sil nanga aya bwaki sil nana talon nanga aya bwaki talon s'il vous plaît to mo ke na fité ça mabe musana na biso et asu musana noble te pona nini muta se permet de faire oyo ya lingi po ebike na sala nanga théâtre et surtout que to stu kasha maboke to che likolo maboke e akomba mutu mobimba oya defanda pe musala maboke ngale matikala icône
donc lelo bakomobenga maboke kaka mpo batiola or maboke ngaliema eza mutu icône mobimba histoire papa maboke ngaliema donc ntango tozoya toyeba ndeni tozoyela parce que place tovandi mona moto alakisa éducation ya famille na ye nga mpenza soki moto aréagir kaka natali bango noki famille na mawa na ndenge mabende moi je condamne plus YouTube soki azalaki mutu ndero nga na ye to tokende procès ya lewis ata YouTube te na baprésident aussi les présidents porte-parole au secrétaire à groupe au boye aza maître à groupe te c'est ça à mettre à groupe T, à mettre à groupe T, quand même qu'il y aura des réactions, oui, ça que la moussa moto. Aïe, bakia, son alinga réagir, non réagir face à Nani. C'est ça. Nos présidents, nabi so bato tozoya qui président ka ya lelo na tongo yo. Photo yebo sola na bana, ba ye na million ko sala nini. Ba ye ko luka nini nani aza nani. Sinon en tout cas, Olimbisa vous entraînez vos familles na kati ya ba bêtises. Parce que soyez tout le monde est famille nabino te. Yo nem to représenter famille. Quand tu fais des bêtises, du coup tu bara famille nabino et ana ba bêtises. Ah mon mieux ça doit représenter famille naï. Donc s'il vous plaît, surtout dans le roi Machako, en tout cas ba face sous au monde nango. Na mon roi Machako pe ba au monde ba face sous. Parce que ça fait mal na mon on la maman naïe. À mon amour tout le monde zo ya quoi saboter na matanga maman naïe. En tout cas au monde ba face sous ba oh. Quand on est un joueur à Zarabon, on a raconté mais la télé au pot. Na vani bavani na seba ole la maman bango bino boye boye laxa biso. Bilo ko laxater na quartier, même sur la quartier nous va moni là ko. Est-ce que quartier nous lo barata te. Sauf le gardien ba dole la côté. Au moins loko. Na lo bananu parce que banda mère a kufi. Dans le bâtiment, so bazane pété. Pour déjà batama boma ba. On est loko yo. Ba ebi biso na musala oyo. Mona théâtre. Les botala ra biso ba fa na biso ba ebi ke ba michopi, ba nan ba minate ba mado, ba Marie-Jeanne ba coquette, ba jolie ba tami tout. Mais matanga ya mama ba mitu mo ba bimi loko ba on est ba en tête. Au moins matanga mama. Toi qui non la logique. Tu es bien monté na théâtre. Ben na bila tellement omoninga na beti mo robe na ngai le roi muto ana zemi mais na zemi te na yo la maman mais batu musu ba e awa ba na ba tapage ba ko langwa wa komela masanga macha ko vana na veille du stade avec du stade sabino non tout était bino parce que bon on connaît ça ba matanga macha ko ba mela masanga ba langwa ba bi respecter barrière macha ko na awa ba bar yebi sanga na minute to vena na bar na le pangu kuna quelques personnes ba koti mais ça batu misutu siko ba bimisa la faux caché le ba comédien le ba artiste comédien botala bango te ba mi bwa kami le ba mi bwa kami wana ba le kwa nesi ba sa le kwa nesi ba chrétien ba lo ba mabe ya maman siko le ba mona biso to lobby bokomi ya matanga mama ba nana ba ye ba artiste ba ndiko bunda mucho pa bunda mabe na check star a pembe ba matonge na lobby devant caméra na fingi ba matonge te mais bo ke na biso mabe kokati limi so mo matongo mon ami mais na biso ba matonge biso to lela maman na système ya ba artiste na nenga respect mais si bolimbo mona maboma to lo bango moninga na garder silence na hôtel macha kwa maman na ngape sans conseil belé ba lelo so to vendre biso na bimbeli na biso pa ba maman oui on na ba maman mais ceux qui mo mutu muso ye ya langwe et comme que ba comédien na ba langue biso langue atene na minute to fan beto mele loti bon mo filmer biso table biso masangezate mais ba kolo bar awawa so va na kitine il faut so masanga to abankite to amutu ngani na boy na ko komela nga secret bo limisa na mela bière mais là na vendre na bière na mela mulangi na ngai o ba comédien wana ba meli masanga matanga mama cha ba mona ker mais macha ko peto zonga bien macha ko pata muta sho macha mu konza bo fort castel macha ko ande komela mama biso ba na biso ni mukonga na kufa bolela nga bomela bo sepla bo bina pa nga sali de avina ngebongo bino oh bande ko na ngai biso ba misuka ka soto kufi comme be limo mais nesinga yo e limo muchopi deza pambe ko limo mais macha ko ta etika libela nanga na ko benga nga na filme na limo écoute na zaki vivant mais na benga na ba filme ti bo na kufe mwa ya bo kanga date le na kufe bo me manga isika ba me ma ba comédien po na bunga te na place des artistes oui touré de D'accord, merci beaucoup. Et
merci vraiment à tout le monde nde bozolanda biso tozopesaka conseil parce que faut toloba soki tolobi te ekozala o balobaki to azongisi boye te basali bo basalaki boye te moto amena masanga memasa mpo na bar baolinga kiti ya ofele te na bar eza wana eya te kamoi moto ameli te toloba ko bajoueur tomona so joueur akufi fo bafootballeur nde baya soki musicien akufi tomoni bamusicien soki akufi fo bamusicien baya eza lokola bachel so akufi fo bato ya boulevard baya sikoyo baachako osambuta théâtre biso toya to bata théâtre osambuta théâtre te boyosala biso des autres te babibisa kombo na biso te tobimaka bacomédien nde boyosala des autres na matanga na achako pendant biso toya tovandi toleli mama ya biso tobaluki tokei tosala des autres te mais bino boyosala des autres elibisa kombo na biso po anini. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu n'es pas comédien. Oza maman chaque aza muto oyebi. Oza comédien te maman chaque fois muto oyebi. Respecter deuil. Eza le roi maman baninga kufi. Ozo mo atole la maman comme il se doit. Mais il y a pas des ordres. Oza no comédien te. Oya respecter maman la baninga pour maman baninga a kufi. O biso to perdre même si muto atala biso a perdre en côté. Basu to na passe la biso bat même si ba okende source na biso okende. Source na biso kauka parce que balobarango balobi un clan sans vieux c'est un clan sans avenir. Tota Obi makokona balobara un clan sans vieux c'est un clan sans avenir. Un clan sans jeune c'est comme un enclume sans marteau. Donc ndenge toza toperdre bavieux na biso motema na biso ezosala pasi bango baa barepère baa basource baa baplace oyo biso toyaka kose ressource koperdre maasha kokutu boye operdre tala mpo batala m suseni boye abi atriche loko atriche loko atriche loko donc baoperdre talent bamama mpe ya basimple boye oyo ezalaka aojoue eseka mutu mutu abimisaka eloko eza na lokwa maasha baza na bango mingi baza mingi te aza nde te totikaka foza na mama alinga maboli mpe mama musu bolimisanga bolimisanga naoloba génération bama top makamte bama top kuna bakomite mama makambo mpe kuna komite mama makambo aza actrice donc mama alinga kaka na maboli ana génération na biso makambo génération wana makambo kama na biso bomwana na génération na biso maloso na bango te maloso aye na katikati donc maloso tozongisa pa biso donc merci beaucoup merci on se retrouve na émission mosusu et condoléances à tout le monde. Osez l'image.